Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda émission na biso ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo na yebi ete bino nyonso tu bozali na esengo mpona ete kolanda émission na biso ya Zoomel 1000. Lelo bozali na esengo po ete tobombeli bino basango oyo etali information oyo touti kozwa na niveau ya ba site internet mosusu pe basango ezali kolobama de gauche à droite. Bandeko babolingo masolo euti kobeta makaka ndenge bazali kobeta oyo bazali koloba ete masolo ya poto pe ba information esilaki kopesa mabalobi ete nzoto ya Armand Tungulu bakotia yango na mabele mokolo ya mercredi prochain kuna na Kinshasa na Congo. Tomoni ete ezali likanisi ya malamu, ezali penza malamu bingi pe tobeteli bakonzi ya Congo maboko pe to féliciter bango. Tomoni ete wana ezali décision ya malamu wana nyonso ezali pona kotalisa ete bakonzi ya Congo esengeli ete bazwa décision na bango po ete Congo ezali quand même un pays souverain. Bato mosusu oyo bazanga tina oyo bazali kosala makambo ezanga tina koya ko distraire bato koloba n'importe quoi bakoki jamais kotia mosapi to koloba liloba na likolo ya mibeko oyo etali Congo. Tango Armand Tungulu akendeki kosala ba makambo na mboka République démocratique du Congo boyeba ete kuna pe ezali mboka moko oyo ezali na légitimité oyo ete ba loi ya mboka wana esengeli na mwana ya mboka nyonso tu il faut atosa yango. Elingi koloba te ke soki okoma belge, elingi koloba te ke soki okoma français, elingi koloba te ke soki okoma anglais ou bien allemand ou bien suisse, yo congolais okende na mboka na yo posala n'importe quoi sima obanda koluka bato ya droit de l'homme o ba opposant congolais po ete baya kotiela yo maboko jamais. Mibeko ya Congo oyo baka yango ete ezali mibeko oyo tango yo tie makolo na kati na Congo sali n'importe quoi yebaka ete okozala kaka na se ya mibeko ya Congo po ete Congo ezali un pays souverain. Tango bino bozali kolobaka ba makambo ezangati na liboso ya presse koloba n'importe quoi ezali pasi pe mawa. Bato mosusu lelo balingi kozwa responsabilité ya famille Tungulu kuna na Congo pona koloba n'importe quoi pe bato mosusu awa na poto bakomi même ko intimider mama ya Armand Tungulu pona ko privé ba makambo mosusu koloba ete mama kosala boyete alors que bango bazali à 8000 km mama wana azali kuna na Congo sur place yende azali mieux placé pona ko kende kotala mwana na ebembe ya mwana na salle de mort mais bato mosusu bazali ko benga pona koloba n'importe quoi. Bandeko babolingo tango toyebisaka bino ete liboma ezali volonté mingi bakanisaka ete tosalaka liseki ya solo penza ndeko soki yo moko lingi okoma moto ya liboma okoki mpe kokoma moto ya liboma soki mpe olingi okoma moto oyo ya bilobela mwanza okoki mpe kokoma moto ya bilobela mwanza. Mais bongi malamu toyebaka ete mibeko ya Congo ezali kaka mibeko ya Congo jamais yo po ete oye na poto awa obandi kolie ba pomme de terre mindele bazwi ba bombi yo bakomi kopesa argent social na mwa ba loi oyo yo yebi ya moke wana okomi ko
kokanisa ete yo komi likolo ya mibeko ya Congo. Ozali kobosana te ete Congo ezali mboka monene oyo ezali na souveraineté nango. Pe jamais yo koki koya po banda kotelemela mibeko ya Congo. Bandeko babolingo. Il faut boyebaka yango ete bato mosusu bazali na poto awa bazali koloba ba makambo tika kaka baloba mais sans même bazala na ba raisonnement pe kokanisa eloko nini bazali kosala. Bato mosusu ekomi kosala bango esengo koleka kaka liboso ya kamera koloba po ete tango bato bakomona ye baloba ete tala moto oyo boye azali kozwa part mpona makambo ya Armand Tungulu boye mais tango kotala en réalité makambo bazali koloba neti batyaku mais bazali koyeba te eloko nini openza bango bazali kodefendre. Bazali kozwa kaka makambo oyo bapolitisien congolais bazali koyebisaka bango na nsima ndako pona ete bango babimaka liboso ya bakamera po balobaka n'importe quoi mais okolanda makanisi ya bato boye intelligence ezali te. Bozoba na bozoba. Bandeko, depuis ba makambo ya Armand Tungulu ebandi, depuis bango babandaki koloba kaka babomi Armand Tungulu nzoto na yeba ya nango mais opposant congolais moko te ata ba congolais oyo bazali kosalaka ba marche bayeli biso ta ba element to ezali kolakisa ba preuve ezali kolakisa ete Armand Tungulu babomi ye na ndenge ete azalaki na prison babomi ye rien kaka maloba na maloba. Et pourtant bavandi na bapoto awa bayebi ete na bamboka lokola bapoto ba preuve ya maloba ba juge bandimaka yango te. Bandi ba juge bazali kondima ba preuve tango bazali komona ete boye na ba element na bino botalisi par exemple lipa yango yo lipa mosusu yango yo epesi lipa. Voilà ezali concret. Mais bango bazali koya kaka na maloba o babomaki ye tango kobanda kotuna pe ba question babomaki ye nani azalaki kuna eloko te kaka ba version belebele o babomaki ye tango azalaki na kati ya prison bakati ye mike ba histoire kaka ya lokuta na lokuta pona nini ba congolais bazali boye 32 ans oyo ya 32 ans éduqué bato mabe yango no moni ba congolais mingi bakomi bato ya malchance na poto bakomi mitelengano vie eza kobonga te pona makambo ya boye. Ba misusu kundu ba préféré na bango makambo ya Armand Tungulu eumela po ete bakoma neti ba mama oyo bakongolaka bambongo ya matanga batata misusu ba préféré ete makambo yango pe eumela po bakoma neti batata oyo bakongolaka bambongo ya matanga. Vraiment ezali mawa pe pasi kokamwa mingi bandeko botala kaka bandeko basi moko baleki na babilili oyo bafoto tosili kotiela bino bozali komona bango baleki na liboso mpona kobanda kozwa responsabilité ya makambo ya famille Tungulu. Alors soki totali malamu na babiloko bango bazali koloba bazali ata na kati ya famille Tungulu te. Kaka bana basi yo na bana mibali oyo tomonaka ndenge balukaka na Belgique na Bruxelles lelo bakomi koyoka esengo ya kolekaka liboso ya kamera mpona koloba n'importe quoi. Bandeko babolingo, comment expliquer bato oyo makambo bazali koloba toyebi te soki bazali koraisonne ou bien soki bazali kokanisa ndenge nini. Armand Tungulu akei na Kinshasa balobi asali 2 semaines. Na 2 semaines wana avandaki quand même na bandeko na ye. Bandeko babolingo. Et bon 2 semaines wana Armand Tungulu asalaki na Congo atakutu bato oyo bazali koloba asalaki 24 ans moto moko koyeba ete kaka mwasi na ye soki filo. Bandeko botika kozwa bato neti bana mike pe ba argument oyo bozali kopesa ezali ya bozoba penza. 2 semaines oyo soko vandi na moto ata moto wana kufi tango bakomengo balobi kende kotala nzoto na ye. Bandeko na ye bakoyeba nzoto na ye te. Pona nini bozali kosala kopesaka bargima boye ezali kolakisa penza bozoba ya bakongolais. Ebongo eloko nini obino bozali koloba kaka mafilo nde moto akoyeba nzoto ya mobali na ye. Eloko nini yango ezali kolakisa. Omoi bozali kopesa biso kaka raison tango tolobaki ete eloko bino bozalaki bayaki kokosa bino balobi ete nzoto ya Armand Tungulu ebebi eloko etikali kaka ezali kaka banzoto na ye ya mibali. Omoni siko bokomi kopesa biso raison. Ndeko ata kutu balobi ndeko yango asalaki 24 ans na poto na 2 semaines akendaki avandaki na bandeko na ye na famille na ye
ebongo bino boloba ete moto akoki koyeba nzoto na ye kuna aza te kaka mwasi na ye oyo bozoba ya ndenge nini oyo sikoyo mpe gouvernement ya congo wana azali atie bino na bapreuve alobi ete ndenge ezali wana il faut sikoyo kolakisa soki ye Arma Tungulu abalaki mwasi na ye na ndenge mpenza ya mariage officiel nde kote wana boza kokoka te bokomi kotatabana bomoni bino moko bozali kolinga makambo mosusu ebima ye akokoma oyo ke libala yango ezalaki kaka libala yaka tovanda soki gouvernement congolais ese lobi boye eseka sa zwi bafuite te libala ya Arma Tungulu ezalaki ya yaka tovanda oyo ete mwasi ya ye bakutani kobaba bana mpe babotami bomoni sikoyo ti baverité mosusu ekoya kobima bokomi koyokisa mama wana soni parce que eloko bozali kobosana ezali na libala légitime na libala oyo kaka ndenge tolobaka yaka tovanda bino bokanisi l'état congolais azali zoba l'état congolais azali na baelema nyonso alors bino bato bozali kokanga tokotisaki makambo justice belle bozali na soni te bino bozali komona ta teke kutu babelge yango ndenge bozali koloba tosalaki makambo tokotisaki makambo na justice bino boza komona ta babelge yango baza ta kokipe bino bokozwa mayele te mpona nini kongola alingaka te bozoba na ye mpenza ti ye monisama ti mopa ya koloba ete ozali zoba nde wana kongola avandi kimia bozoba ezali komona na boye vraiment ezali kokamwisa epuis makambo bozali koloba justice belge ya nini deja babelge soki bayebi ete Arma Tungulu azalaki belge bogangi azalaki belge me babelge basali nini ndenge toyebisaki bino soki ezalaki belge ya loposo mpe mbe ya mwana mboka olingaki bomona ndenge nzoto wana elingaki ya mbangu na belgique me lokola ezali na yango kaka belge oyo ya maloba kaka ya likolo ya papier bomoni ndenge azali kokauka kuna na frigo ya mama ye mpona kotalisa ete bozoba mpe eleka te sino te bato mosusu meme na barwandais yango bofingaka ntango mosusu bazali mayele mingi koleka mpe bino mpo babiloko mosusu oyo bodefandaka liboso ya kamera ntango bato bavandi baza kotala baza komona mpenza bozoba ya bakongolais lelo bino bozali koganga kaka makambo ya Arma Tungulu ebongo congolais oyo babomi kuna na Londres Jimmy Mubenga babomi ye na bapolisier est-ce que bato ya droit de l'homme batelemeli yango baopposant congolais batelemeli yango bomoni mpona kolakisa bino ete bakongolais baza mitema mabe mwasi ya Jimmy Mubenga basundoli ye azali kuna na Londres mais na Londres kuna bato basalaki bacotisation mpona nini Arma Tungulu mais Jimmy Mubenga nani ake kotikela ata mwasi na ye ata enveloppe ya pamba depuis akufi mpona kotalisa bino ndeko tozali koloba yango baopposant congolais bakosala likambo mpona yo soki osali mpe eloko moko bamoni ete intérêt na bango eza na kati mpona bango balingi kutu koutilize nde bino kosala n'importe quoi soki okufi na yo bakoya kopesa yo batitre lokuto ero oboyeboye mais eloko ezali te epuis baza koreve baza kokanisa bakozwa bokonzi na Congo lelo bielobi kokamwa bato bazali kolala na bandoto ya baba bazali koyeba teke nzambe asi akangi bizibeli po ete bozongo bosalaki pendant 32 ans bozali nde komikosa bandeko babolingo kokamwa